Soki batu bayebite. C'est un secret que je vous livre. Tant que vous yebite. Batu se basent le bas. Félix a salé le côté. Social zéro. Il ne s'est pas soucié d'abord du social du moment où le pays était pris en otage. La plupart des Mbongo Nabiso, on a investi dans la Mindou, na uforme ba soda, soko yebate. Na minute otozo le ba, na minute otozo soko yebite. Rwanda wana komiko bang. Yango mulime ba mindele ba komiko songa sim. Parce que toko mina mindu ko toza kinangote. Toza ni avion de chasse, toza kinani. So bozo bunda na ba Rwanda wana. Azana bilo onyos. Bo olonga yende ngeni. Mais à otozo le ba, il se prépare en silence. Au constitue jour ba bombarder Rwanda. Na yo mo olobi o azale iwa. Ezaka fanyi social pour social au peso mapananda au cas social ne cas social lobela na lungwe. Tout un pays, vous n'avez pas l'armée, vous avez des richesses. N'importe quel osana bino, to komaki mboko Burundi asilingi akoti. Angola azokanga kabino azozo pétrole. Mutu ya kolo bazate. Zambie akoti akangi parti akatanga. Atabino moko. Mboka ya batu peka oya lingi akati parti. Ya lingi akati parti. So yo zolo social. Na village ngana uta, sana adage moko ya balubelo ba aboy. Yo za mokonzi, mabele na yo ezobeli. Na mwana no uboti azobel okolobela nani na baluba bazoloba okolobela mabele pona nini parce que soko boyi okolobela mabele olobela mwana soka biki okuvanda naye wapi soki pe akufi okukunda ye wapi mais soko olobeli mabele soko mwana ufi ozobisika kukunda ye soki pe biki awuzana bisika kufana balobela anani mabele c'est d'abord l'intégrité ya pays anani fufu te kokolia fufu bazozwa Bukavu okolia langwapi na funguli omuke politique mais ça ne veut pas dire que tu l'as on est informé plus que toi. C'est ce qui fait que ceux qui viennent éviter l'homme blanc, Batoualiban, il commence à craindre le Congo. Ce qu'on évite. Yango Zomo ne tiba FMI, Banine, Banque mondiale, a bandu au Zonga au soutenir. Pour eux, ils trouvent que le pays commence à se relever. Le pays, c'est d'abord la sécurité. Ce n'est pas les foufous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu.